naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe alo Nazarien, le Nazarien David Nozamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bima ezala kasi moko bapesaka na moto yo mingi ngai na ndima napesa na masiya po ezali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya bongo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo. Bonjour, bonsoir, et cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez me recevoir dans vos maisons. Partout vous aurez l'occasion de nous suivre. Et pour tous les enfants de Dieu, je dis shalom, shalom. Laisse que la paix de Christ habite abondamment dans vos maisons. Vous êtes bel et bien dans votre tranche que vous aimez bien, prédication. Mais voici aussi me revêtir de ma casquette de prédicatrice aujourd'hui encore une fois. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Je pense que vous aussi de votre côté, vous nous aimez. Vous aimez tout ce qui se passe dans notre site, dans votre site, le www.nazaraentv.com. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord vite aller à la technique, demander un élément, que nous puissions glorifier l'Éternel, lui qui a renouvelé ses bontés sur toi et moi, lui qui nous a comptés parmi les vivants, lui qui nous a protégés tout au long de l'année 2017. Nous voici à l'an 2018. Qu'avons-nous fait pour mériter le souffle de vie? Qu'avons-nous fait pour voir l'année 2018? On n'a rien fait de spécial. C'est une grâce imméritée que nous avons eue de la part du Seigneur. C'est pour cela que nous allons lui dire merci au travers de ces cantiques. Régie. Oh, malo baskezo mata na pesa nani na pesi
Yesengo nanga eutina nani Yesu Mokoteko ya kulubananga Ete yene zambe ya vinanga Pwete na bubula na masumo yake Ologi singa Osopi makilana yo Unangana pika Yango soki yote Tena sina wananga Soki yote Tena sina kukufa Papa, tozolo ba yote zambe. Yes, zambe. Kumbona zambe. Yesu nangai zambe. Ikolo na se simba mina yo mogozi na mai. Mogozi na mai. Motona mabele ebimisa mai na mosuni na kati belisusu na makila yonde chimiste ya yambo osala motona mabele ebimisa mai belisusu na makila nani makulu basalo kola yo yesu ndesa Papa nangai mogozi nangai Bakosa baloba basa banzambe Kino lelo basa lelo kote Tomone lo kote Mokili ya tata nangai Seba zobika Yesu nenta Shama maboko ezoza biloko kopesa me monoko ezangi te nazolo bango na kati ya motema na Yesu ezanga mpona komona makambo osalela ngai yawe soki ata totuni bandoki totuni bamagicien osalaka mosala wana bakowanganaki basalaka yango te seke bango bayebi te mosala basalaki eza mabe me Yesu nga naza na tia na ngonga kowangana te nalobi yango na mokongo makasi ke ozali nzambe amen Yesu bali alibala Kotina moto Siya babebe Mabaya bana Kana ditike Kotina moto Papa nangai Papa nangai Oh yes Merci, je pense que ce cantique a fait plaisir à mon coach, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Maman Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement Céleste, députée quoi, et pourquoi pas aussi à notre caméraman qui est derrière là-bas, à la personne de Jopsi. Et ça a fait aussi plaisir à mon mari, Papa Moïse Piamé,
qui est en repos à ce moment-ci à la maison. Bon, on a s'appelé Amingo, Théa na lingala vraiment, hein. Pour y avoir des langues na biso penza national, mais y a un bon ça que nous consultons ba vieux nanga le meilleur. Y a bande ko na biso nyos, balandi na biso nyos, to linga kabino tellement, bolingo biso na bino mama tu fana le baka. Ezo mata, na 2018 na zala ko likete, e ko mata les skoleka, et puis pour na bande ko nyos ba komela kabiso, o ba sepla na émission na biso vraiment. Topesi bino ba matondi mingi mama kama tisu casquette na ya motei nous nazo partager na thème oyo comment corriger sa femme sans la blesser thème na biso le peneza enseignement et si ka ozali na kolinga ozo penza ekomeli hein na moi carnet na yo vraiment makambo na kolba loko sunga yo comment corriger sa femme sans la blesser. Bien aimé, biso babala ni libala ezaka boumbuté pas poser dans na tonga lelo moi si na yo aza moumbo na yo te aza partenaire na yo aza mosungi po na yo pas poser dans ngai na tonga lelo to pene na après-midi lelo sika okozali bakwa kolanda ngai na ebite na ngongani okolanda ngai nzemba mona ki malamu te tangu adon zala ki emoko na elanga na edeni yango celle qui est mosungi na kombo ya Ève. Adam quand il était seul au jardin d'Éden, il était solitaire. Motona mawa, oloboko be na litama. Nana ko solisaye, nana ko sekisaye. Azomuna ka banyama ba osele ba défiler. Bazana ba coin toujours des années, mais il y a celle qui unique dans genre na jusqu'à ce que tant nzamba celle qui moling molongani na ye à la personne ya Ève. La Bible nous dit que Adam a situkaki soko ke na Genèse oyebi di solo eza likamba sikatonga na comprendre yo quelque part là Adam zalaki complété moi ba vie des alaki moi ba faille ezalaki mais n'arrivé à moi si n'arrivé à partenaire na ye d'arriver ya Ève pembe na ye Adam komaki motona esengo akomaki tout souriant moi si bien aimé pour na yo papa ozana moi si na ndako moi si wana aza ennemi na yo te aza femme de chambre na yo te aza partenaire na yo aza même pas mwana oyo boti mais aza tolo ba collaboratrice na yo aza nyoso po na yo yango na papa yebaka ko même ya moi si ozana na ndako yebaka ko honorer moi si na yo yebaka ko respecter moi si na yo papa basi ebele basi ba perdre ya libala contenir ba comportement mabe papa basala ka bango contenir ba écart de langage tamu papa ko ba mama maka makana la kinga lote na kanela ki yote tozo ko sungana po na za mama oya ka ba mama dans mon église na zo ba doléance ebele ko te pa ba mama ya on a linga to partager le papa au revoir façon na yo ya ko traiter maman au revoir façon na yo même ta soko likamboza le lengo ne ko corriger moi si na yo moi si ba corriger ke ya ko ganga te et puis na misu ya batute et frustraka mingi basi ebele basi ba perdre goût ya libala basi ebele ba koma ko vanda na fanda kaka pona bana mais soko atali lo lenge papa a traiter kaye soko tali lo lenge ni papa a méprise kaye soko tali lo lenge ni papa a déconsidérer kaye goût ya libala et c'est longwa bien kata ba mama ya papa ozo nanga na tonga lelo mais ka ko zonga na nzela mais quand on maman coaché na place le lenge sengeli moi sinda commissaire lengi na mokili moi sinda za après ça ka ça quoi mungu après ça ka saveur na bilei papa sans moi si okoko vivre été yangwana yeba ko tosa moi si na yo yeba ko considérer malamu quel que soit ce qui likambozali yeba ko reprocher dans l'amour et pas au vu et aussi de tout le monde pas au vu et aussi des enfants et ceux qui disent moi si et on a mis quelques points contenant ba doléance ba mamba pesa kanga mingi thème na biso na lobaki comment corriger sa femme sans la blesser pour aller bosser tolobi boye baissez la voix ne criez pas. Elle n'est pas votre femme de chambre. Elle n'est pas votre enfant. Vous pouvez lui faire des remarques sans crier. Bibali mingi na bandako ba komela ba Goliath. Ata mama soka sala ki mbeba mwa mukie. Mais face papa ko gange la maman.
façon papa ako s'en prendre na maman ako tenir compte que sa partenaire na yeku baganga bon peut-être pour na bato balinga ko déraper peut-être na femme de chambre na ba domestique na bana misala neto baka en général mais moi c'est le koko gangela était quel que soit gaffe o ya sali o ko reprocher na kimia na bopolo no sondenge balobaka maman abano moni que likambo sali vraiment esepeli singata obenge na chambre desika boko fanda desika ko talisa peut-être mbeba oyo monaki ya salaki moko ko pesa reproche te na ko gangela ka lokola mwana mukie lokola mwana musala lokola mwana bitinda lokola fille de chambre lokola femme de chambre te moi ça za partenaire na yo papa kanisa ka baturi yo beta pose moi si wana kanisa ka ndenge peut-être ba semaine la sapatu na yo et si la pona ozo moi si wana ozo le loko déconsidérer kanisa baturi yo beta kanisa ba mbula oyo beta kanisa ta muso bozaki mbale misato mais moi soit na sala choix et pas na yo ah papa quel que soit les cambo quel que soit erreur to bevu moi c'est à sali yeba ko corriger dans l'amour ko crier te na libala dialogue nde renyaka na libala matata te ko ganga te loba malembe aza mutu soka sala kimbeba akozonga na nzela nazoka place tout tem na biso pona ba obazi biso na katikati na lobi tem na biso lo ezali pona nazolo ba beaucoup plus pona ba papa obazala bo mesena ko gangela ba mama ya ko corriger bango na miso na bato ya ko déconsidérer bango tem na biso lo na lobi ezali bongo comment corriger sa femme sans la blesser pourquoi parce que ba maman mingi baza blessé compte tenu ya maloba mabe ya ba papa toi le bosso na lobi baissez votre voix ne criez pas. Elle n'est pas votre femme de chambre, ni même votre enfant. Vous pouvez lui faire des remarques sans crier. Maman sali ma bête, boite bien sûr. Mais pour la conseiller des remarques, kogangate, salango, na voix douce, salango, na voix basse. Et wapi, na chambre à coucher. Dès que ba dossier nous c'est ba couple et c'est très taka. Je pense papa mokazo landangai malam. To le kina deuxième point na biso le biboye. Ne critiquez pas votre femme. Arrêtez de la critiquer tout le temps du point de vue Yamakusa. Mingi o kritikaka moi sinayo o eba kolamba te o lelo zikisa kiloso lo sango le bi makasi o fufu lo bi ete baki o ndenge ni mikoso lamba bien te o le kisaki mungwa o le kisaki mafuta yo remarque o sala ka ba remarque papa donc depuis o sana maman on appelle na ndako nana sale lo makambo bien te nana lambela kitoko te nana sepelisa yo te yo omona kaka mabe nyoso moi sino asala ka mabe papa ah papa ya solo pe makambozo o sala maman est-ce que moi o sala pe malamu quand même tant maman avant maman comme nanjako bozo kita fiançailles ndenge ezalaka communément ozo kita observer tant moi ça za fiancé na mobile moi ça musa kinda so mobile za diana ndako na kinda tamuso azo lambela ye et comme kanango bongo ko lamba ngoma be comme ka tango comme ndako moko papa o critique kaka alambaka mabe azikisa kaka biloko mungu elekaka kaka mafuta elekaka kaka osala ka mutaba doléance mutaba rapport kaka et puis rapport ngo pene ba doléance osala na ba critique na ba remarque osalaka ya voya ko kitate oganga kaka te papa aza mwasi na yo soko monti peut-être azolamba bien te aolamba na guna yo te aolamba biloko de se pelisa yo te vandisa ye sali ba maman ba na lingaka olambela nga boye biloko na lingaka mungu elekate mafuta elekate ko tia ba épices mingi te ko tia ba produits chimiques mingi te ba goût ba bouillon de bino kuna na poto mingi bobengaka okuvandisa maman la bana asa mosungi na yo asa partenaire okuvandisa calmement na lingi désormais ndenge peut so lambela nga non c'est pela nangote non lia pe na guna ngate na lingi désormais olambela kanga boye et non ofanda pona ko gangela ye pona ko critiquer ye pona ko loba du n'importe quoi aza mutu sokuma bambebe zalaki akozonga na nzela akobongisa to lebiso tem na biso na za kozongela comment corriger sa femme sans la blesser on a que deuxième point na biso
les enseignements le baki soko uzana posa ko komazo abiki na carnet na yo et ko sunga yo un jour ngalo nazo partager na bilo parce que na la ndaka en quelque part na komaki des années passées le nazo sungolu ya ko partager yango ngana yo troisième point na biso le biboye toujours quand na thème munene comment corriger sa femme sans la blesser troisième point le biboye n'est pas les faire devant vos enfants. Faire quoi? Des remarques. Ne pas faire des remarques devant les enfants. Évitez de corriger votre femme en présence de vos enfants. Évitez de corriger votre femme en présence de vos enfants. Et puis, remarque, papa, et sur la nisamona, injure mbalamoko. Ah! Devant les enfants. Notre premier point, lié approprié, lié malam o esengeli, et c'est capable de fanda, au corriger moi sinayo, au salé ba remarque, c'est dans la chambre à coucher. C'est là où tout se traite. C'est là les problèmes de couple se traitent dans la chambre à coucher et non au salon et non na présence ya bana. Et puis ba remarque monsieur papa basalaka. Azo finga ombala moko na miso ya bana. La merde. Oh, tu es une pute devant les enfants. Bon, moi, je maman pute. Après, je vais français ming. Sale pute. Je vais maman sale pute. Na misu, ya bana. Et là, nous avons quelqu'un na moto bana papa. Parce que moi, la noce de la comécola, comme mon macambo, parents ne baza ko sala. Ceux qui ont me sala ko finga maman wana na miso abana. Ceux qui ont me sala ko sala ba remarque ya mabe, suivi na ben jour na miso abana. Mais ko surtout quand m'golo ko mona mona fingi maman sale pute. Parce que yoko kayo finga ka maman tango yo sale pute. Bololé zoba. Non, papa. Toza batu tokoka 100% te. Ba faille kokozala, berere kokozala. Mais pour nous corriger moi sinayo dans la chambre à coucher. C'est là où on dialogue, c'est là où tout se passe, c'est là où les conflits conjugaux et c'est très taka. Na salon te, na misu abana te, na balabala te, na lopango te sika ba voisin ba zaba yo kando zo corriger moi sinayo te. Moi ça respecter moi sinayo jamais ko sala remarque na misu na bato. Lié approprié tout kolba, ezali wapi chambre à coucher. On est là qui bongo. Et puis, bah, remarque, on a bien aimé, et ça l'a suivi, n'a pas injurté. Parce que tant que ça, on a mis sur le bateau. Il y a beaucoup de personnes qui sont respectées, on doit considérer. Bon, lingi bat musu va considérer moi sinayo. Parce que il y a beaucoup de gens mépriser, on doit traiter de tout le monde, on doit critiquer, on doit fingayer, na mis sur bana, au bien mi balé, boboti. Quand la thème na biso, comment corriger sa femme sans la blesser, c'est comme na quatrième point, on a tout un enseignement. Bible de la personne en Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre contre l'autre, bengam dekonayo vandisaye. A comme plus forte raison moi si o aboté liobana. Autant que ça les remarques dans l'amour, même Bible de biso, supportez-vous. Si tu as à te plaindre contre ta femme, corrigez-la dans l'amour et où dans la chambre à coucher. Donc comme la quatrième point na biso, ne la corrigez pas en public. Cela montre que vous ne la respectez pas. Et cela affectera son estime envers soi. Ne la corrigez pas en public. Cela montre que vous respectera moi si na yote. Et puis il va affecter moi si. Laissez bien les bandits, bah c'est bien va perdre goût. Bah comment on a dégoût. Bah comment sujet. Il y a estomac, il y a gastrique, il y a baka. Pour pas si nous sommes enquêtés, ça va papa bandi ko remarque, bandi ko seba remarque, bandi ko finga, bandi ko mépriser, azo garda kango kaka, azo bomba kango kaka. Mais un jour, a comme sujet banini. Pour estomac, il y a kanini na ba souci. Tellement qu'on enquête ça, et comme ko sala yo gastrite. Tika ko sous-estimer maman, papa. Tika ko sous-estimer, tika ko sala remarque en public. Mais ba musu ba ki paraté hein. O ta musu ba oti kilte boy. En pleine kilte tant kilte sine ba bazaka libanda. O to kanga la peja moi ta musu pasteur, to kanga ma pasteur na miso bandimi. Te. Comment ce ko linga bandimi wana? To pe ba membre église wana ba respecter moi sinayo.
oyo moko respectarité ozo gangler partout na wenze na balabala na nzela na lopango sika bovanda kata musu boza ba cour commune bokoza 7 6 porte ozo dalibanda po bimo cheki chiwana no salma ba remarque ozo gangler accompagné des injures te papa ozo frustrer moi sinayo aussi longtemps que moi ça banzo la frustrer de gras bolingo et kokita aussi longtemps que moi ça la frustrer amour sincère et que vous allez soucier parce que va blesser et ton déjà et quand na monter ma papa to boy te ko ça moi ba remarque ba critique bien sûr mais na ozo ngaka tangu nyoso na li approprié eza bongo chambre à coucher et si que ça li bien placé bien pour na trancher ba conflit conjugaux pour na ko ça moi na yo ba remarque oye esengeli tout se passe dans la chambre à coucher lié approprié pona babalani koswana kobunda kosepela kosala nyose za wapi na chambre à coucher tika kugangela ka machine yo na miso ya bato tika osala ke ba remarque na miso ya bato kaka na thème na biso comment corriger sa femme sans la blesser to comme na 5 pour le biboye ne la comparez pas avec une autre femme. Comment corriger cette femme sans la blesser? Je les comparer moi sinon on a basé mes sous. Eh papa, au comparaka, moi c'est une unité de mesure. Hein? Unité à comparaison papa. Au comparaka kaye na basé mes sous. Donc comment qu'on regretter? Il y a de ces hommes là qui disent, na regrette pourquoi na bala moi si modèle oh. Ah, papa, au ça ni baturo beta. Moi c'est la zé lombete. Oh ça comme mépriser moi c'est la championne combien les basses oh yo zoa o décide ko cha bango na ndako te mais ce qu'on décide ko zoa moi si oh ça maman na bana le lo o che na ndako parce que elle a mérité au moins qui ba qualité au moins qui ba talent au moins qui ba potentialité au moins qui ba capacité kat yango juger qui as la future maman bana yo papa bon le lo yo comme ko comparer na basi misus non azaka Madeleine oyo lingaka azaka Marie-Jeanne oyo baka azaka Fleur oyo lingaka azaka Mariam oyo betela baturu o betela bambula semela sapato esila po yo zoyer et le quoi le soit ka mingi ba maman ko comparer na basi misusu o comment ko regretter ma sœur na nguto zalaka bien frère na nguto zalaka bien parce que bala moi si o tata muso avocate aza magistrate aza médecin aza femme d'affaires mais papa comme ça moi sinon na degré na niveau yo lingiti yo lula ka basi ya baninga oya yo akoma mabe te papa soko ya bikolo ba français te ba cours de langue eza koti saye soko linga le ba anglais soko linga na standing oyo lingi wana yo ndeko komisa ye tika ko compara ka na basi misusu ngape na bala mwasi ya libabe na koma pourquoi na bala mwasi modèle pa na yeba te leko netinda kanga papa oyebite oyo zulu ona o mobali na vivaka na ndako c'est plein la mwasi oyo chai na ndako papa wana nde numéro na yo wana nde akoki na yo wana nde abongi na yo eloko wana eswaka mingi ba mama papa tika na ebisa bino lelo mama yo pesa ndako sepela te mate ya no pe koyamba la sima le pe na bonsa ka pona ba papa ba mama pe ba papa ekoya boka sa teke bango baza les été ya bango pe koya semaine prochaine ba papa nalinga bino mi nalinga to partager nazo condamner bino nazo baka bino ne kulusu te bino de bosala ke biso to zala à part nzambe za bino ba papa bino bo pesa biso valeur bo changer biso ba identité autre fois tozalaka ba célibataire mais c'est lo ba bengi biso ba madame po bondima ko leta biso ba lopete na mosap bondima ko no biso na miso ba boti na miso ya leta pe na miso ya nzambe sans bino à part nzambe tozai lo côté ya ba papa yango to linga to sungana bozala ka bino ba papa mama wana ozali na ndaku obete bato aussi ça maloba ko compara kana basi mesute ni po mobali azaona pona ko sala plaisir na mwasi na ye et vice versa soko les motions za femme d'affaires tu les ba moyen soko lingaza l'avocate quand c'est na classe ba ko ka classe soko lingaza la na niveau no so lingaza la wana oloko saka ba eloge basi mususu oloki ya communauté de mesures ya compara kana basi mususu komisaye na standing oyo lingaza la akokoma pe oko sepela tikaka ko compara kaye
na basi misusu tika ko compara kaye na basi ya ba voisin na basi ya ba collègue na yo azaka mwasi oyo linga mwasi oyo osilisa maloba pona ye talaka bandai to la pakala ba veu to salaka maloba kitoko to bimisaka libosa ba sai na nzambe sans son. Chérie, je te serai ceci, je te serai fidèle, je vais m'occuper de toi, je vais te prendre en charge, je ferai ceci pour toi. Papa kanisa malobo bimisaka mokolo wana libala na binoti. Maloba neke wapi? Zongela bolingwa liboso. Même Bible na biso na Apocalypse 2:5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premiers amours, papa. Pratique tes premiers amours, d'où tu es tombé. Moina koti na couple na bino pona nilo tikeli nzela kota. Récupérer situation. Koba kolinga mwasi na yo. Azaka oyo betela bato papa. On est là qui 5 points, au but à 7 points, tu traînes à 2 points. Comment corriger sa femme, ça l'a blessé, grand terme nabiso. Tu combien à 6e point le but nabiso beauté. Éviter de revenir sur les anciens problèmes. C'est-à-dire les problèmes qui sont déjà passés. Yo ozonge la kakak. Bakambo aussi bo traita. Ba dossier bo si bo bongisa yo na ye. Ba remarque aussi au sala. Oh moi c'est à sala. Ozongela ka ko sala ba correction nango. Osala ka ozongela ka ba remarque makambo bo si bo traita kala. Ba dossier bo si bo bongisa kala. Mais ozongela kaka. Kutu batu mingi bazaka makambo ya ko bossa nzaka mingi basi. Po basi ba bossa da makambo te papa. Ate ozawana na ndako. Ye ba likambo sala ka mama. Soki na 1900 combien? Soki zaka na se nzete ya manga. Soki zaka na mbula. Soki zaka de la basi ba bossa na makambo te bazaka ba champion ya ba souvenir. Kaka na grand thème na biso comment corriger sa femme sans la blesser. Notre kolba 6e point na biso le biboye. Éviter de redevenir sur les anciens problèmes. Les problèmes passés sont passés. C'est lâche papa de revenir à tout moment sur les erreurs qu'elle a commises la fois passée. Aussi au corrigea qui est. Aussi au sala qui remarque. Azamu to ayoki me yo zongela kaka. Likambo bosi bo traita. Dossier bosi bo bongisa. O revenir ka na yango. C'est lâche papa, c'est pas bien. Et le ko ne blessera mingi basi. Mingi basi bazaka na pia kwa encaisser makambo. Yango ba koma lo ba sujet ba gastrite ba balade belé ba blessures intérêts mingi basi bazana mabala okomode kaka ya libanda mais soko bi o passe la motema na ye o fungolo mona makambo o ya encaissa o ya bomba kapona mabe papa sala kaye ba blessure papa sala kaye et ça grave. Yango wana kolinga te ko redevenir à tout moment na ba problème aussi bo chlore o bo subo lobeli yango et ça la ba maman bien te papa na ngai. Comment corriger sa femme sans la blesser? Faut corriger ton beauté, mais il faut corriger dans l'amour. C'est tout mi busuba na nzambe. Ko soit ne za partage na bisote. Bitumbe za partage na bisote. Ba querelle et inutile za partage na bisote. Chez nous les enfants de Dieu, il n'y a que la paix qui puisse régner tous les jours de nos vies. On est tout dans bosenga ko bela kamolo mo santo. Yenda zo contrôle ba couple na biso. Yenda régner, yenda za la centre maboto na biso. Pour être ba dérapage des alaté, pour être incompréhension des alaté. Ba nanzan ba bundakate. Ba ne ba sona makambe koko ya nango. Mais le quoi molimo mo santa za wana. Le quoi ba frune sakati na bino, la tempérance, la compréhension. Il faut à la carte ya biso babalani. To comme na point suka toujours na thème ya munene comment corriger sa femme sans la blesser dans le bac ça tout un enseignement sur comment qui Nzambe apambola yo point suka le biboye. Ne pas attaquer sa dignité. Ne pas attaquer sa dignité bien-aimée papa mingi bazawa. Soka katelio lingala moko. Soka pesio lingala moko so beaucoup ba riva koloba. Est-ce que yo peut yo tanga avec ce pela bongo? Yo na lokota eloko abenga masina eloko. Yo na lokota eloko wapio. Yo na so mwasi wapio. Yo penda ba edika yo. Yo penda le kana bande de l'école. Papa musu baza munoko ako katela mama lingala posaka mama longola bilamba to ba dinda na sia mabele na yebite ndenge mabele fungama ko na omela Kora Datana Abiram na yebite. Il y a des saisons où baba champion. Moi ça zo finga, mo ba zo finga moi si lokola moninga na moi si. Papa baba spécialiste mo ba ko katela lingala ko soso la moi si banana suka buti na manzaka makolo. Non papa. Non.
Non, Azamo soit mérité na yo. Raison pour laquelle elle a pembé na yo. Parce qu'elle a mérité d'être à tes côtés. Il va respecter moi si na yo. Pour yo moko soko za ko respecter, soko za ko pesa ye honneur wanate, soko za ko pesa valeur wanate. Combien lui va musuba pesa ba valoriser. Combien lui va musuba pesa ye honneur. Yo moko za ko finga moi si na yo. Yo za pa na niveau yo. Il peut nous tanga, il peut d'abord éduquer yo. Tant qu'on automatiquement au fini belle famille pas c'est-à-dire bah parents et moi c'est bébé ko éduquer moi c'est na yo te. Donc au bala moi na balabala, au bala enfant de la rue, au azaki éduquer te. Ce qui balaki les zakati à moi c'est na yo. Ce qui m'a ba faiblesse, ce qui m'a ba trou ba douceur ezali. Mais yo ça on a pour combler ngo. En quoi boza moko? Parce que dès que tu as biso babalani, moi ba défaillance ezalaka. Ya kona to zalaka, moi si à cause de ma défense na moi ba faiblesse na ye, mo bel pe o ya ye, boza ensemble pour se compléter. Surtout ba faiblesse à côté ya moi si na yo, ozona pour combler ba vie de wana papa. Tu peux moi si peut la moko ba vie déjà pour na et pas papa, ozona pour combler yango pour na ko finir ba madusu wana. Ndenge ndeko na biso Abigail, na linga maman mingi. Eh ben ko combler ma be ya Nabal, mo bali na ye. O azalaki mutu mabe, mutu na kanza, mais Abigail a su couvrir la nudité de son mari. Kobomba mabe na ye liboso ya roi David bien-aimé. Tika ko denika ka moi sina yo papa. Tika ko traiter de tous les mots. Yo za étiqueté, yo tangate. Yango yo kola ndenge nini yo? Okola wapi yo? Te papa. Azama so silisa maloba. Azama so pesa dot na yo. Azama so oyo yebi kaka. Kanisa ka debo bandaka. Zonga na osima, zonga mutala sima deba miseba zeba mikolo. Tala sima zonga moto. Ko mama kama azolo baba maloba pa ente to ba toyoka, to tambola toyoka. Na ba television to landa toyoka, to monanka. Tala sima zonga moto papa. Moi so anda mérité na yo. Moi so anda sengeli na yo. Tika ko zokisaka motema mama ba na yo. Toza bato. Soki mama bezali, soki ba mbebe ezali, soki ba dérapage eza na côté ya mwasi na yo, vandisa ye, solola na ye, na kimia, dans l'amour, korijaka ye, na bopolo, na bopete, na kimia nyonso, na koganga te, na ko dénigrer te, na ko minimiser te, na ko calomnier te, na ko sala de n'importe quoi te devant les gens, devant les enfants, lié, approprié, pour na ko traiter ba conflit. Ba remarque lui que la moi sinayo eza chambre à coucher, c'est là où tout se passe, c'est là où vit mobimba ba couple les kaka. Voilà mon kenozala kinango pour na ko partager na balandi na biso nyonso mingi ezali pour na ba papa ba maman semaine prochaine ya bino pe moi ba dérapage ezali envers ba papa yo lelo sepeli ba marble la lobeli bango semaine prochaine pe bonga maman o ko zape o ya yo mon kenozala kinango pour na ko partager na bino yango wana. Pona lelo na suki yawa tikete nzambalo la pambola bino pona disponibiliser bo pesingai pona tambo pesingai kolonda quelque peu ona bongisa pona bino lelo. Merci c'est la coordonnatrice na biso mama Tiffany Mokwa pona posanga sous libaku ya ko leka lelo pona loba de la part du Seigneur pona papa moko o asa derapaki pona papa moko o sa zekusaki motema maman mais lelo Nanzela matin oh je pense que nous so ekozonga nanzela. Merci pour na bandeko nyonso bakomela biso bolemba te boko bakomela biso ba numéro na biso affiché na ba beka wana posta tuna motu na oza posta kokoma komela biso na ba numéro affiché wana na posta ba critique na bino ya ba suggestion ya ba éloge ya nyonso bokomela biso ba numéro affiché na ba beka na komi na suka pona lelo tikete nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima. Ciao. Kaseko bapisaka na moto yo mingi ngana zima na pesa na masiya kwezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo.
naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni